minutes tu as messe ndenge salaka capote Batimosi il a dit il a fait na boule na raisonnement wa boule il y a aussi la messe na ba oui o ba daya déjà mais boule à 500 à salle sa messe donc à la bonne idée biso pe attaque ba lire ba fimba likemba ba lia yango donc yango to ba to sanga te photo salaka sima ya capote Batimosi to la saka bola mwango quoi to partager mawa na ba o ba kenda ba tika biso quoi na ndenga idéologie attaque papa propre quand on dira à qui doit se belle papa non 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 la saleté jamais ne passera la propreté ne passera quand on parle les habits directement on voit léopard de la sape donc idéologie quand nenge zalaka to benga la saleté to linga ka propre to ba la saleté madame la saleté qu'est-ce qu'il est au fond de ma maison fata mon minute on est dans sa boue na la babache le roi liwa pe à capote matumo na def ezalaki donc tellement est pas bête à bakui dans le lango senga ifona na bache ko ba jidoka pe ba sepela ko za ba Philippe au plein donc t-shirt mon na tient na kati ngaite c'est monsieur Oji qui a fait ça vraiment na ngombe te donc ngomba sanga na crocodile Jojo Armani déjà qui ndoga bon semble kati na kolo ndenge papa Chega Loba na bosanité fait na ngabona Salomo toujours bon apati il connaît les ondas il connaît venanga héritier Fouki kala la crèche t'appartient venanga pris c'est pas ngibilambe belé longue t'appartient la bosanité venanga tigana soureta la pièce maîtresse kala la pièce maîtresse alors tabilamba zotunga frappe ou l'illumina babi bilambe belo niosa na kanai na bosanité tornado na London donc na minute rien à dire donc le roi to benga la salité donc rien à dire au mona jama ko fanturité jama ko fanturi donc dans la collection moro ya tonga do ya musique assez ya haute couture benga la salité au mona misute pote comme on a des codons Itoko, le coordonnateur provincial, il y a Génération Consciente du Congo, ils allaient stricti cher, il y a Luison Moubenga, jeune leader, toujours Benga et PPS, Benga est coordonnateur provincial. Oui, mais ça, moi, je suis Luison Moubenga, à mon avis, qui est bandé Kounaye, Bayaya Naye, Bakulutu, ya Bandal, Oyo Batika Biso, de Sengaki initiative, Oyo Ketoya Kokanisa, Bango, Nakati, paroisse Nabiso à Saint-Michel. Raison pour laquelle on m'a biso toye, tout sangli si bandeko, pour na kosolana, kosambela na tina milimo na bango epata tanzamba. Voilà mon keo to solola ki yango. Ngai kombo na ngande ko Cédric Ngele. Oui, naza moko ya ba jeune leader ya RDC. Oyo bon, juste présentation c'est ça. On m'appelle Cédric Ngele. Ndenge bato basangani boye. Eza moko ya likanisi. Il y a des membres de la Génération Consciente du Congo au bazobenga mu PPACK nde bayaki na vision na bango na kati ya Bandal na église Saint-Michel pona kokundola bandeko bakende o bakufa batika biso mwa kala et yango lelo na initiative et puis na makanisi ya ndeko moko ya lisanga Génération Consciente du Congo ndeko Matimosi et puis sous la supervision ya ndeko Luison Moubenga bazali bongo coordonnateur ya Génération Consciente du Congo nde basangisaki bilenge nyonso ya Bandal pona kokanisa ba oyo batika biso kala yango na kati ya milulu wana lokwa biso ba jeune leader na koyi kozanga te il faut na ya kokundola kokanisa bandeko bakende parce que Génération Consciente du Congo eza mu pepe ya sikande bazobenga yango eye pona changement eye pona koluka komande ni tokoko diriger mboko autrement donc tozaki liboso ba inconscient toyaki koyeba te yango tomemaki mboka biso na kati donc tokitisaki mboka biso moko yango siko ndenge conscience ezongi tosangai na kati ya mouvement na social Génération Consciente du Congo pona ko make un peu kotombola Congo na lolenge mosusu. Voilà un peu l'essentiel. Il y a o esangisi biso lelo ndeko mopanitsango. Ezali initiative nani? Bon, ezali biso Génération Consciente du Congo. Lelo tosangana giawa pona komeka ko penser na bandeko na biso mingi batika biso il y a cela tant d'années nazaki libanda eza idée yaki palanga mais tosali yango na bandeko nyonso ya Bandal yango moni lelo toyaki to commémorer ba mémoire na bango
tout ça une mix d'action pour la mix action de grâce pour na penser et puis na ba o ba kendagi très tôt ba o pe ba kolagi ba papa na biso ba maman na biso ba nos sœurs et puis c'était ça l'idée ba ndeko ba o rejoindre biso na génération consciente la porte est ouverte les loba na bandal ba bandal c'est Paris mais donc comme ça bandal Paris na misala ils ont maloba tende bandal à Paris donc ça demande que tu travailler pour la commune na biso to créer ba emploi na commune na biso to meka kosala oyo esala mate na ba commune ebele biso to kosala liboso yango wana tozo benga jeune tout ya bandal o aza conscient na makambo ezoleka na mboka na biso pour le losoki avenir ya ba jeune ezate c'est que mboka lobi nango eza monene na yango wana biso génération consciente tozali wana pona komeka conscientiser mental ya peuple na biso surtout biso tofai na bandal oyo eza village na biso bandalungwa ndenge sango alobaki oyo eza village na biso po tobotami awa tokoli awa na yango tokolinga mingi to travailler plus na bandal pona conscientiser ba jeune ya bandal pona toko kosala oyo nano esalama pe teta musu na capitale ya Kinshasa pe teta musu na Congo mobile. Alors le contribuable membre de la délégation Bazantoum de Kinshasa Emenia au Boebi au Azaki chargé de techniques et stratégie de Kinshasa Emenia parce que les lois Azaki journée oyo balobi que contribuable à remplir les 10 conditions pour donc roi intérimaire de la SAP en République démocratique du Congo. Alors la base que na ba jour les oya investisseur le fistule et comme ça là tout là bandal c'est Paris yo mo na forme yo et on a l'autre type la redingote de Charles de Gaulle dit la redingote de Charles de Gaulle oh boso mo na awa doki alors bandit de poste de loups de montagne. Donc, na sepeli ebele pour la nomination en tant que roi intérimaire de la SAP par la diaspora et les autres. Parce qu'il fallait remplir les 10 conditions. On a outil pas à haute autorité des médias. On a remis beaucoup de temps le sultan de Brunei. On a cassé Sali pour le contribuable. Le contribuable c'est le roi intérimaire de la SAP en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo et la plus nombre de Makassi. Mais avant ça, on a mangé mon kekaka, la carte de forum de regarde belle était Paris, capitale de la mode. Regarde belle était la Florence, la Florence, concurrente de la mode. Regarde belle était les londoniennes, les canadiennes, avec des allures. Au moins, c'est la toute première fois. Na bandal que mutumo boye auti poto aye pe a col na bandal oui a raisonner bae bakufa ya bandal et puis bandal nini bandal bisengo parce bino tout boyebi parce vie outi bino tout boya na poto na boyebi pe vie outi mwana moya muke ane na mbongo te mwana batu ane na mbongo te aseke lo moya muke pour que tout le monde a se retrouver to sambela pona baoyo bakufa ya biso ya bandal elobi trop et puis bino pe botikali wana bozo ezaleli nene ezaleli na ye bolanda ye soki boyebe bokanisa yango boka tete petit tanga sendengo wana petit tanga akoma na mpifo na ye ona petit na simi gwa bien gwate losambo ingala facile zezakle yango rse bango songe ya verni nana bilamba cher bilamba eleki caméra oyo bilamba oyo nalati eleki caméra oyo rien à dire, rien à commenter. La SAP n'est pas la délinquance mais plutôt la beauté des mecs, tenir jugé, tenir correct parce que la Bible de la SAP existe. Bible SAP s'appelle Monde Homo. Bible SAP s'appelle Monde Homo. C'est là où on retrouve les bons courtiers et les autres courtiers net Thierry Migler.
Cameraman benna na wa sana Samsano benna na Thierry Migler. Tina Kaleso, Tina toujours Thierry Migler. Toujours Thierry Migler, partout Thierry Migler. Matimo si merci hello sali to le liba tu nyasa badaya na banal. So moi na banal te ko maramote. Ah to le liba na kaluka te, to le liba na lemba te, to le liba na banalo badaya. Ne merci ba saper ba uta ba lemba ba matete ba ye net ba chaku lingwala, mais to sepel ne ba compagnie biso. Donc elle a dit to kutani wala dans le G13 de la SAP. Ouais, c'est dit kalema lingala facile. Ndeka to lobaka. Kwanga batike la bateke mais forme batike la bajino balondo, les pères des ancêtres. Donc basanga na baya kande na lobaki donc makambo boetika la osala mate na banal na Kishasa donc makambo boese Matimo sikaka donc mabele conscience donc mupe pasika ya loba trombanga pasi ya moninga lelo bongana sepelisa bana mike bakimi prai na ebse boke munkola lelo za G20 Tara shosi ya G20 c'est dit kale matalanga na lokolo benna ngobe talanga na lokolo. Talaga Gonda ya Mantia, Pantakura ya Mamoto, ça c'est pas pour les petits enfants, ici c'est pour les grands hommes. Donc FCBA, Miké, Maboro Salissé, donc rien à dire, toujours, Pierre c'est Gianni Versas quoi, c'est Gianni, ce n'est pas donné à n'importe qui quoi. Donc il y a le bateau Mbanga Passi, tu sais, c'est comme Mouké, Barolé les Bélé. Ouais, rien à dire. Tout beaucoup de mama venu sur def de fois icône ya makambo et puis tout sur na Paris puis na donc tout c'est ba mettre commémorer ba école ba derrière ninga bandal Paris da papa faire sur Matimos mambo asa des salate idée oyo à tous les salate sika za ba battre là et comme ça là le Mickey déjà donc monsieur Mickey comme ça Mickey déjà le la wewa quoi avec ma wewa. Donc, on a dit que nous avons bandé ko ba grand-mère do ba libota ndege ezalaga mais un peu de ce qui sima après des sima noté sima yo après démonstration hein sima le wono pas sima le wono bongo yo non après démonstration et on forme donne pas une démonstration papa pourquoi même ligne il y a un moment sur Matimo aussi Oh là, oh là, oh là. Bah, souhaiter à tabalaver, bah, on l'a tanine. Si tu n'as pas des habits, va au ballon. Après, la saleté vient du propriété. Bah, ben, ma campagne des alaraboui, bah, bibi lambé zarande boui avec démonstration. Où est-ce que travail manuel, bah, tu vas s'arranger, c'est ça, la bika moussinzo, bika moussinzo partout. Et on va moni kane, bon moni kiti. Et donc, pour moi, on a une forme mes alliés, mais et là, on a le bagaka, na idéologie, à gapote Matimo aussi. Donc, il gapote, on a bien gapote pour un grand prêtre. Aza idéologiste, bouliste, net gapote Zakari Baba Baswe. Donc, il est moula. Babi change à Makambango, l'ingala facile toujours. C'est d'ailleurs, et Makambango quoi. Donc, Makambango, Gapote Matimo, c'est au sali. En tout cas, Biso va lire tout ça toujours na Simanae. Na boulot à Zanangodo, à boule à développement. Donc, à Sangisi Pena Bana Banal, Bakoti Praï, pour na Bansedo, Bato Bakufa. Donc, c'est déjà très important. Moutabouana Yowana, Azana Ado, Azana ba innovation et belé Oya Rosa la lobby. Donc, Azana Babouli a dansé. Donc, yo ebiga mamango ndenge zalaka c'est dans la loi, tu sais bango la saleté jamais ne passera, la propriété ne passera. Quand on parle les habits directement, on voit Tchakoulenda. Donc si on parle les habits directement, on voit Tchakoulenda. Si les habits est pour Tchakoulenda, qui sera contre moi? Donc Makambo bakota na fenêtre, tu seras lapidé et condamné. Donc si on monde na se on na ebisio, ezaki ndoga bonzambe kati na kolonenge papa Chega Loba, on les a ba jama ko venturi. Donc balata ngo pa pamba taza haute couture. Marco Vanturi, Yuganda Olela. Donc, des années, maman talalisaki mwana. Maman talalisaki mwana. Donc, sapato ekola musa mwana mwana zongele sugolela. Donc, au moni bashi na lati. Donc, on a bashi de Bashidoka Baza au Sepela. Donc, d'abord, Philippe, na Kikongo, Philippe plein na nenga ba américain. Donc, il nous a besoin. Ta t-shirt dans la. Oh là, oh là, oh là. Yoji Yamamoto. Donc, ce n'est pas moi. C'est aussi à Mamoto Japan. Et ici, au moins la JPT. Donc, Jipo, au moins, donc,
nayebi yo eza peau de chameau basangai na ngando peau de chameau basangai na ngando donc eza bilamba ba bébé te eza bilamba mikolo yango toyebi si bango la saleté jamais ne passera, la propreté ne passera. Quand on manque les habits, va au ballon, va chercher les habits de coronavirus au pot. C'est Matimo aussi, hein? Tu as sali ma moyo, hein? Chérie Miguel. Chérie Miguel. Abi Makambo, oh G13. Oh G13. Oh G13. Connais les habits aussi, les habits l'appellent papa. Porte-moi.